tozongi na sujet na biso tozo be lelo za l'éthique pastorale. Parce pas Vincent oui expliquer biso un pasteur à Rosa la ndenge lo lengi nini pasteur à Rosa. So to bito na tina éthique. No lenge ya bizaleli ya bomoto. Mosali ya Nzambe esengeli azala un homme azala pudeur. Monoko ne bimisaka makambo kako ko difie batu azala mutu moko azala arrogant. D'accord, mais excusez-moi, pasteur. C'est-à-dire, je peux mettre une petite nuisette quand même, un peu sexy, c'est ça? Non, vous ne m'avez pas compris. Si vous voulez sexy, tout ça, ça c'est après la prière. Là pour l'instant, nous allons passer au niveau supérieur de la prière. Mais cette séance, comme je vous l'ai dit avant, dans les vidéos là, je ne sais pas qui partage, je vous ai dit, ça doit rester confidentiel. Nous devons éviter, d'accord, de mettre sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça reste entre nous parce que tout ce que je dis, c'est divin. C'est Dieu qui parle en moi. Donc je vous attends ici. Allez-y vous changer et revenez avec la chair. En nuisette, hein? Oui? Revenez avec la chair. La chair. Ah, on donne Bokassa. Donc c'est avec mon corps que vous voulez jouer. Ne savez-vous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous êtes un faux prophète. Au moment où on a visé, bateau va s'enguetique. Bateau va bien mater. Tout le monde, comme il m'a moi, c'est un mouton interdit. Et ça m'a bien collé. Bible na mukanda masese. Moi si amutu mususu alongola ka bombo ya boduya. Mais surtout tangi Bible. Au moment la Bible ça côté ça sont dégni mosali ya Nzambe akoki ko se comporter. Lelo to somo na basala Nzambe zo kotala mangamba bawere. Bazo kotala mangamba basankana. Bozo monango surtout na réseaux sociaux. Bazo kotala makambu pamba ezanga ntina. Babimé déjà dans les bandes à la mission. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Mbote na bandeko balandi ya Ciel Vert TV vraiment la sepeli makasi mafuta ezo mata na Ciel Vert TV ndenge bozo ko s'abonner ndenge bozo koti ça vraiment ba vie 4 na Ciel Vert TV na ba vidéo tout ya ba émission tout ça là vraiment la pesibino merci beaucoup continuer toujours bolanda toujours chaîne ya Bonzambe oyo ko sala bino bozala bien et koti sabino lola efongo la Bonzambe kati na bino na pesibino vraiment merci partout na mokili mobimba na France na Belgique na Italie na États-Unis, na Congo, pourquoi pas na kiti sa bolanda Ciel Vert TV na pesibino merci Nzambe ya lola Nzambe ya basali ya Nzambe ya solo azali ko na bino sans oublier na sima ya caméra na moni Josué Liwanda talaka azaki obela zongi na musala vraiment talaka Nzambe pambola yende mtozo benda biso ba image au potoleka 565 na banda kuna bino vraiment merci beaucoup le lot na émission na biso ya muzino mais thème na biso le to kolobela éthique pastorale. Éthique pastorale wana esenga fo koluka musala Nzambe oyo azaka na monopole azaka maloba bien o ayebi vraiment bon Nzambe ya solo yango ngai na préférer mingi na yamba musala Nzambe le pasteur Vincent Makeba patriarche l'homme paranormal yende mutu ayebi ko limbola comment basala Nzambe rozala éthique pastorale zanini yango na ye vers et pas na yepona saluer a expliquer biso éthique pastorale c'est quoi. Shalom moto Nzambe.
Shalom, l'homme valable, moi en tout cas, Nzambe, petit frère Jésus-Christ, cerveau électronique, l'ingénieur, Nzamba leka nako pambola yo, naza malamu, Nzamba pambola yo, shalom. Bien, papa Vincent Makela, oza malamu, Nzamba pambola POP. Merci beaucoup, papa Vincent, na moni yo vraiment oza en forme, talara lelo, ndo yo ki tolo bela éthique pastorale. Na moni yo oza vraiment en forme par rapport à la question na autour na yo. Naza toujours prêt parce que Nzamba benga ngai apesanga machwar pona ko défendre Bunzambe pe pona ko tea batu sang malamu batu babongola motema nga role ndangeza yango wana naka pona batute pona chrétien batute pona ko finga batute d'ailleurs ko finga ezali mabe ko finga ezali un péché muto injuria kabatu azana milimu mabe. Moi je suis là que pour prêcher l'évangile, pour prêcher Jésus-Christ oyo akufelanga ne kulusu yende mutu oyo azali sauveur na ngai pe sauveur ya ndeko azona na ngai naka uniquement pona ye yango naza en forme sur tuninga ba question nazali nakozala prêt ya ko répondre. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Comment ozomona église ya lelo zo marché vis-à-vis yoza musala Nzambe moko ya munene na mboka na biso RDC pe pourquoi pas en Afrique. Ndenge nini ozomona église zo marché lelo par rapport ya église no yo tombo ndimela Nzambe sika. Église à lelo ngana ba église encore le marché toujours malam parce que Jésus a péchakate Jésus sala kamabe mon côté batunde oyo bazwa na kombo na ye nde bazo sala bamabe na sima ya kombo Yesu Masia ndenga prophétisaka na Matthieu 24. Mais église en colo dans l'ensemble église corps de Christ eza kotambola malamu parce que ba santu bazana kati bato banga Nzambe bazana kati bato bosela Nzambe kati na solo bazana kati neti biso ba mususu oyo tolekaka pona ko édifier batu donc toza ko respecter mission na biso oyo nkolo apesaki biso église ozo tambola mabende église ya bato yo baye ko ba se glisser parmi nous babino kola basali ya Nzambe mais ne sont pas des serviteurs de Dieu bango de église na bango soit nzebe église mais nzebe église te sa ba magabre na bango de tambola mabe mais église corps en Christ ezo tambola malamu lokwa ndenge mokelezo ninga na makambe belé mais bana Nzambe solo o baza assurer na parole tozo tele mangui pona to tika la toujours dans le Seigneur dans le véritable ndenge Bible le l'homme valable. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Olobara bien bandeko baza na mukile mobimba baza OCP là parce que Nzambe vraiment apambola bino. Merci beaucoup papa Vincent tozongi na sujet na biso tozobe ya lelo za l'éthique pastorale. Parce que Vincent ko expliquer biso un pasteur à Rosa la ndengeni. Lo lengeni pasteur à Rosa là. Tozobe la éthique pastorale. Donc tuningai lo lengeni ni pasteur Rosa la par rapport à l'éthique pastorale. Oui. OK. Pasteur Trois Azali ministre Azali ministre Nzambe c'est quelqu'un qui est appelé par Dieu Nzambe te batu mutabenga yi mais pardon batute batu babenga yi mais Nzambe nde mutu abenga yi donc mutu na ju appel de la part du Seigneur Nzamba pona ye ati vocation ya musala na ye kati ya mutu wana et mutu wana lolenge na kozala akozala mutu moko tula bo sérieux akozala mutu moko oyo akozala na pona ko prêcher batu Jésus-Christ ressuscité des morts akozala moto oyo akoteya bato la repentance akoteya batu l'enlèvement akoteya batu qu'après la mort il y a une nouvelle vie oyo ezelaka batu donc lolenge ya mosali ya Nzambe oyo ye abandaka koloba makambu ya nkolo Yesu parce que azali atindami pona ko panza sango malamu ya nkolo Yesu Masia donc azana pona koteya bato mission ya nkolo Yesu Masia ayaki pona nini akangolo ibana Israeli pona nini Yesu akufaki pona nini asekwaki pona nini eloko nini oyo sozobongisa pona biso voilà oyo mosala Nzambe awi kosalaka so tobi tolobela ntina éthique no lenge ya bizaleli ya bomoto mosali ya Nzambe esengeli azala un homme azana pudeur munoko na ebimisaka makambo kaka kodifie batu azala mutu moko azala arrogante azala muta brutalité te azala mofingi ya batu te azala rancunier te azala mutu babenga bakongo babenga sosa mambu obiso sa mambu moluki makambu te donc azala modéré donc mosali ya Nzambe il faut na bomotone to monake aza pena mutu ya solo soko tali ye boye bo moto na ye za kosala aza mutu moko oyo ki ko reprocher ye
na bamakambo pamba te. Donc aza ko respecter éthique pastorale, aza ko respecter kombo oya memi par rapport ya bizaleli na ye. Donc mais ce côté lo basel minga nzambe bazandenge wana te. Azana fasita ko finga batu ana fasita ko loba kengana atamtaleke na mbula otozana rando ngana mutoto bebani baza batoyo baza ko ya teke po babiki sabatu me bazali ko ya pono comme ça tout crédit ko bimisa bato l'église batu balo baketo lembe église to na soko sama na bandaku to lembi ba pasteur ba lekisi blomo ndenge wana or un pasteur ozali na éthique pastorale. Jamais cause un scandale pour qu'on lembisa batu nzela encore long valable. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tous a toujours nayo. Mais au lobby prononcer le mot ya bien par rapport ya Moussel Yanzambe pasteur ko za neni balanga jini ya ko bimisa elongo ya banzimi o ya zokamba. Mais papa Vincent poto brisquer ote tous a la image moko o tozwaki pour nara basali Yanzambe ne to bila ma éthique pastorale nous le prononcer le mot bien Moussa Yanzambe balanga jini ko bimisa deva peuple de Dieu. Tous a la image moko bande ko vraiment balanda biso balanda image wana vraiment très calme. Il y a 4 minutes seulement. Après, tu as ce que papa veut ça image et loba. Na makambo tu as lelo pour pasteur veut ça loba na image total et loba. Vraiment je suis Luanda côté ça biso na image. Psaume 41 9. Chapitre 41 verset 9. Celui-là avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Les voilà aujourd'hui qui lèvent le pied contre moi. Voilà. C'est un passage de trahison. C'est biblique. Ce comportement-là que vous avez affiché, c'est condamnable. Ndom Bokassa, je vous demande encore pardon. Pour me faire pardonner, je vous dis, je suis totalement disposée. Dites-moi, demandez-moi tout ce que vous voudrez. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Vous devez faire la volonté de Dieu. C'est Dieu qui va vous dire ce qu'il faut faire. Et Dieu parle en moi. Ndom Bokassa Jefferson, pasteur et docteur en théologie. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. C'est compris? Oui, c'est compris. Puisque là, vous avez mis Dieu en colère. Quand vous m'énervez, automatiquement, vous énervez le Tout-Puissant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà le rouge que vous avez mis là, c'est une couleur, vous devez le savoir, une couleur diabolique. Voilà. Ce rouge-là, c'est une couleur diabolique. Vous allez me l'enlever et revenir, écoutez-moi très bien, et revenir avec la robe divine que portait Ève dans la Genèse. Donc, la chair. Vous devez revenir parce que là, on passe au niveau supérieur de la prière. D'accord. Donc, je dois venir nu, c'est ça? Je n'ai pas dit ça comme ça. Je n'ai pas dit ça comme ça. J'ai parlé de la chair. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Car la Bible parle de la chair. Donc, allez-y. Revenez avec la chair divine, cette robe que portait Ève à la création, s'il vous plaît. Comme ça, on ne perd pas de temps. Je vais prier pour vous. D'accord, mais excusez-moi, pasteur. C'est-à-dire, je peux mettre une petite nuisette quand même, un peu sexy, c'est ça? Non, vous ne m'avez pas compris. Si vous voulez sexy, tout ça, ça c'est après la prière. Là, pour l'instant, nous allons passer au niveau supérieur de la prière. Mais cette séance, comme je vous l'ai dit avant, dans les vidéos, là, je ne sais pas qui partage, je vous ai dit, ça doit rester confidentiel. Nous devons éviter, d'accord, de mettre sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça reste entre nous parce que tout ce que je dis, c'est divin. C'est Dieu qui parle en moi. Donc je vous attends ici. Allez-y vous changer et revenez avec la chair. En nuisette, hein? Oui? Revenez avec la chair. La chair. Ah, Ndom Bokassa.
Donc c'est avec mon corps que vous voulez jouer. Ne savez-vous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous êtes un faux prophète, un faux pasteur, un loup déguisé et un imposteur. Mais je vais vous dire une chose. Cette vidéo-là, elle sera publiée de partout. Elle sera publiée de partout parce que vous êtes un loup déguisé. Et c'est comme ça que vous faites pour déstabiliser l'église, pour perdre les âmes, à ce que les fidèles ne viennent plus à l'église. Vous êtes un envoyé du diable, mais vous avez échoué. Parce qu'avec moi, ça ne marchera pas. Vous avez compris? Je dis ça ne marchera pas. Cette vidéo-là elle sera partagée sur les réseaux. Croyez-moi. Merci beaucoup. Je suis Luana Ndenge au côté de cette image de communauté pe ba sepeli pe ba neomingi pe ba regretter bazala ba souci. Vraiment Moussa Nzambe. Au moni image dans ba commentaire mingi ba ça de neto ba TV za radio te image mo rezolo ba. Et lo koni nyoko ba par rapport à image yo. Non valable za obi na Toki. Au monde na Toki hein. Na Toki po salinga isomo nepte so ba image obo zwa rango wapi. Na Toki ba to moni preuve à l'appui. Oui. Un pasteur azali kolobaki a eu révélation pour la moi Simoko. C'est ça. Tana kitoka mwana moi siwana. Et puis aza marié. C'est ça. Pasteur azali koloba a eu révélation pour la moi siwana. Mais alinga sambela pona ye, nzambe atindi ye asambela pona ye. Na ko sambela pona ndengwana te, il faut moi siwana aya na teni Adam. Elingo ba ke moi siwana a partir liboso na ye. Ni tobo lumbu tobo na lingala. Et moi na maso babi abi pasteur na tiata minuji batelo mona atelo ko moko ya se ata mukuse mais nazaka même nazala ni vraiment ya le bit non et puis so tele mutango nene talati au monde de kaza série wa mo seigneur wa mo santo voilà au monde ba lourd viseur bato bazangetique bato ba benga mate tout d'abord kobima na moi si a muto est interdit. Eza mabe koleka bible bina mukanda masese moi si amutu mususu alongola ka bomo ya motuya tango so tambola na ye chance na yo ya mukili et ça diminue mais tala pasteur ndenge azo kosa mwana mwasi wana eloko nga na beteli nzambe maboko Yesu Masiya pe na pesi merci mingi na molimu musantu kana mwana mwasi wana na suka mwana mwasi yango alobike Yozo tinangana na teni Adam. Mais ozwanga ite, oza faux serviteur. C'est ça. Oza mutalo kuta, ozali faux. Omoni image oyo. Na masongo sololi, na ko panzango batu. Ne savez-vous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous êtes un faux prophète, un faux pasteur, un loup déguisé et un imposteur. Mais je vais vous dire une chose. Cette vidéo-là, elle sera publiée de partout. Alléluia. Vraiment, vraiment, bravo ma soeur, bravo. Yo zalo ko na bazawadi te. Bana basa boye musa nzambe na katso wala te bazamingi te na mukili. Bazamingi te, bravo. Bravo ma soeur. Yo zalo ko na bazawadi te. Une femme mariée, maza azal trop collègue même légère, tout le que comme mususu. Tout le comme mususu. Mais moi, je quand même à résister. Abimisi bo lumbu ya faux serviteur oyo polele. Et bazali belé, o basala makamandenge wana. Mais surtout tangi Bible. Au la Bible ça ko tel Samson ndengini mosali ya Nzambe akoki ko se comporter. Amen. Mosala Nzambe zawana pona ko makana basi abatute. Azawana pona ko diverger bana batute. Azawana te pona kobimaka na bandimi église na comme si bango lokola elangana ye olingo koti ofele même si li koti soko kufi basimbaka mais yete azo sakana bango lokola nguba non bien aimé et mosali ya Nzambe azali wana pona ko édifier libota ya Nzambe pona ko édifier bana ya Nzambe pona ko leksa bana Nzambe nzela mosala Nzambe ki ko pengwisaka batute.
makambo tomona ba image oyo ezo sala me belé ne l'église na biso l'homme valable ezo sala me belé pe bazo capturer bana basi oyo ba fille o baza ba faible en esprit et surtout bana basi ba bongoli motema te aya na église baza païenne aya na église baza aza motema mabe pardon aza mo na milimo mabe azanu nous délivrer te bana baso bazwaka bango wana momoni quand même mwana mwasi oyo moli manzambe kotoliye et koteliye asosoli ke mosale ya nzambe oyo aza dans le fond à résister na kosala na baser bo restaka bongo lokola mwana mwasi oyo koloko solokumu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pasteur Vincent. Ozol va vraiment bien pour expliquer bien. Mais papa Vincent, quand la image joana selon les Zoloba, mais ce qui moussa nzambe, à mon ni na dignité na mais à bassin na bomba mususu wana te ils ont péché te et ça péché ouais bible lobi que Jésus lobaki na mukana na ye et comment mi olinga mwasi ya moninga na yote tolu la mwasi te mais ngai nazali koloba na bino te o mama mwasi te ngo bake ko mama ngo ba otambola na ko mwasi na mbalite menga nazali koyebisa bino tango Jésus aya lobi menga nazali koloba na bino mutu oya kotala kaka na mwasi kaka na miso ya kolula ndenge tuza awa na plateau l'homme valable cher moko aleki awa ngai na yo tolulie na ndenge ya mabe tozu ba posa mabe po na ye Jésus azoloba ke so tambo na ye déjà oso sali péché ndenge ni ba pas ça ça ngai te bible mtelobi Totali carabonite, je suis le wandazo filmé. Oui. Moi, c'est Nathalie, la baza qui toque la CPN. Bon, et ça a des sortes à Kolula. Oui. Si on l'oulie pour passer la loge, c'est normal, et ça péché. Mais si on l'oulie, on m'y a tiré. Quand tu vois, on suit un sentiment moussous. Ma casse moussous pour naïe. Bible lobi, on sort quoi naïe nekobo. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand tu as la route à Pamba, quand tu as la route à Pamba, on se quoi naïe. Et bon, on va tirer les bolumbu sikoy. N'ambition naïo. Et ça plus grave que ça. Yango la bandeko. Excuse? Biso bato tozeli ko sambela. Toye bakalilo ba nzambe malamu. To tanga kabibe malamu, pe to sosolango malamu, po to kwa na mintambo oyo te. Parce que bato mingi l'homme valable, bakokota li felo. L'église. Parce l'église ko. Bako tali felo parce que bato miso tuni bango na kaka baka saka lisumu ya mre saka ekobo moko so c'est na nefser monga biser ozo tambola malamu te pasteur ngai ko neza na mobali te ndaza seul ngana tikemba makambali kala ngabsinga bi yo kasko tambola mabe sako kaka so mbali to kwa na basi mais tango yo sako kosa o tambola mabe tango yo soko lulo zo tambola mabe tango yo zo buka lokuta ozo tambola mabe tango yo zo tonga bato ozo tambola mabe tango yo zo kosa bato makambu ozo tambola mabe tango yo zo kanisa mabe otsala motema na yo pona baninga na yo ozo tambola mabe ozo mona masuma mukeza la kate ya munene zalaka ya munene pe zalaka te nyoso zaka péché malgré lisumu ekobo et c'est un peu plus dangereux que ba mususu wana mais tout péché mène à la mort. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, vraiment, Nzambe, asumu karasusuté. Akobe talibaku, ma péché karasusuté. Ma bakou est sangarate. Mais, pour vendre le lisumu, moi, Nzambe, a vendre la ka lisumu te. Oyo azara sudi la parole, a bongoli mote manaye, azali lavé par le sang de l'agneau, andimele ye, soit encore pour mbix naye, asumu karasusuté. Personne a bêti libaku, directement il faut se repentir, à senga bolimbisi, pour libaku ane longwa, nabo monaye, l'homme valable. Merci beaucoup, Papa Vincent. Mais, quand la pasteur wana, peut-être à vous à la paix inspiré par Nzambe. Nzamba ko inspiré parce que tout le monde même la Bible Nzamba inspiré qui atambolé bolumbu prophète atambolé bolumbu peut-être Nzamba ko inspiré pe l'homme de Dieu wana moi si wana atika la bongo Nzamba lobaki na tambola bolumbu na ndenge wana te Nzamba lobaki na ye na tina ya batu ba se repentir omoni Nzamba za lolenge na ye oyo a utilisaka mutu oso comprendre oyo a utilisaka mutu donc Esaïe oui. OK donc comparer ka ya Esaïe nam de konate ndekona azolinga ndekona tika la bulumbu po tambola na ye
ozomona mais il y a ezaki lokola mission moko évangélique ezala ko na ndenge nzambe atinaki mosali moko pe na nzambe akende obala mwasi ya ndumba eza message te message eza te katambola bolumbu po bete bato ba mabaku oyebi ntango soki nzambe alingi utilize na likambo moko songolo ekoza ata mosusu mabe na miso ya bato soki bayoki yango me na bunzambe ntango osali yango epesi bomoi ozomona omonaki te yesu ayebisaki bayuda abayeso bomeli makila na ngai te bole musuni na ngai te bokokoma bana na nzambe ya solo te bokoma bayekoli na ngai ya solo te ebeti bato libaku babi aza nani po apesa so musuni na ye apesa so makila na ye po tomela mpe tolia eloko baki yango opesa soki ndoki orke ezalaki ndenge wana te ezalaki na langage mosusu ezalaki mpo na salu ya bato ezalaki mpo na lobiko ya bato ezalaki mpo te bato babika kokompara ngo na mosala ya nzambe wana te mosala ya nzambe wana aza impidique aza satanique epuis azalaki inspiré na molimo ya nzambe te ayaki inspiré na molimo mabe ya moni satana yango moni molimo ya nzambe ekotalaki mwana mwasi wana atelemeli ye mpo akwea na montambu ya faux prophète wana te to faux pasteur wana te. Merci beaucoup Papa Vincent ndenge o éclaircir vraiment bien ba tupé mingi ba comprendre ba moko façon ndenge ozo ko expliquer Papa Vincent siko to sala ndenge nini parce que un pasteur le lengi nae ko yiko zanel parce que tout le monde a musala nzambe so otali bo na forme ne bo na manete alati obiki ye vraiment simbela ala na capitaine ya lola siko par rapport ya lelo musala nzambe ya vrai a ko yiko zanel to découvrir ba ndenge nini na répondre ngo na verset biblique. Oui. Celui qui va tenir dans Ephésiens chapitre 4, oui. Verset nango, misulanga mobulu 10 à 14. Bakomo nango ndenge Bible lobi rôle à mosali ya nzambe za nini. Tout d'abord, cause la mosali ya nzambe za vocation. Ce qu'on a kata vocation na nzambe apesi su ba don. Bamsusu basalo kola ba pasteur, bamsusu basalo kola ba apôtre, bamsusu basalo kola évangéliste, banso aza lokola ba prophète, banso baza lokola ba docteur. Soko tengna mukano na pesi wana balobi eza pona édification ya ba saint. Osomona, vrai serviteur de Dieu, il est là pour ko édifier ba nzambe, ko lakisa ba nzambe nzela ya nkolo. Ko lakisa bango malakisiko te pa ya nzambe, ko prophétiser de la part du Seigneur, ko pesa ba vision de la part du Seigneur. Soki nzambe alobi te akolobate. Azante pour le bababi lobela akotaka makama mukili il est là pour édifier ligoba ya nzambe pour perfectionner ba saint Bible lobi yango ti ba saint ba kokoma na connaissance ya nkolo pour lutter contre banti valeur tomoni oyo loko ndenge ndeko nzo bana moswana alongola bilamba soki moswana baki parole te anga okweya. Amen. Mais ayebaki parole, ayebaki que non, o eza bunzambe te, nde a résister. Doro la basala nzambe eza yango wana. Eza ba don nzambe apesi biso, vocation nzambe apesi biso, mais nzambe ti ba don na kati pona ko perfectionner ministère. Non. Bana na nzambe. Do azu ministère pona ko perfectionner, pona ko bongisa. Parce que mosali nzambe azali berger ba brebis. Asa pour rouler sa brebis maloba nzambe ya solo lelo to somo na basala nzambe zokota makamba bawera bazokota makamba basankara bosomo nango surtout na réseaux sociaux bazokota makambo pamba ezanga ntina babimi déjà na libanda ya mission. Oui bana libanda ya mission parce que yo nzambe abengi po na Yesu Kristo nkolo na yo Yesu mutapesi yo mission eza Yesu yo zokota makamba kofelo midendegini. Bonsoir, tu as une question. Monsieur, tu as une question. Est-ce que. Nga tu as une question qui n'est répondaka. Oui, n'est répondaka. Mais quand on va dire confiance à boye, kutu, sankara sala ki boye, azonga ki boye, ponangai. Non, nako salangote. Ok, tu n'as répétition na bango. Te, nako salangote. Mon sali ya nzambe azana pona bassin. Peut-être, so nzambe apesa nga mission, na ke koteya. Moi je prêche na pongabi. Nazote abato sanga bana mona ponga bi ndatemba niko mdabali ko te abato fula bato ye oso comprendre ouais est-ce que ça pona ko memba bato na repentance so nzamba tindi yo mission pour mtona se reparti là ça va mais to somo na basale nzamba tango yo bazo kende bisika wana me bato ngo bazo bongo na te bazo makutu plus pire que liboso bako masube incrédule omoni bato babimi na kata sainte doctrine babimi na éthique
ya musala nzambe apesa bango. Donc nzambe alingi bato batikala na droiture. Batikala na aliment na saine doctrine. Pe ba respecter mission oyo nzambe apesi bango po ete base baza toujours na kati ya bunzambe bakwa te babunga te. Mokomona mutoyo tamso mona kutu batakatene na te babongo le motema te. Bato mansu l'église na ye babi kutu parole te masako wela makamba bavo yaba fali yaba inosbi yaba wera, ça n'a rien à voir na mission oyo nzamba pesi biso l'homme valable. Merci beaucoup l'homme dédié patriarche Makela Vincent muto oume trop la bonzambe l'homme paranormal. Papa Vincent bato mingi bazana na ignorance ya eloko oyo vraiment ya ba vocation ya pastorale ba msusu ba rôle ya apôtre te, rôle ya évangéliste te, rôle ya prophète te, docteur azanani, évangéliste azanani. Okoki ko expliquer bango na moi bonisa muke ba comprendre ba msusu aider ba tebele. Très bien joué l'homme valable. Amen. Na kolimbolango na kimia nyonso. Alléluia. Na ben na pasteur. Pasteur aza mo bateli ya bampate. Donc pasteur aza ko la papa nanda. Ye aza pona ko enseigner batu. Batu baza la sudi l'église. Wana rôle la pasteur. Vous comprenez? Parce que et comme on sommes toté aza pasteur, aza to ta ignorance. C'est ça. Donc, tu as une vocation à faire l'ensemble, mais le ministère est keseni. Amen. Ok. Donc, pasteur aza papa, pour que vendre sabatu na etonga. Parce que l'église locale est important. Donc, pasteur aza wana azali papa l'église locale. Pour vendre sabatu, ba nzambe, ba umela bunzambe, pe ba tika na 5 doctrines. Comme berger. Le rôle à berger. Évangéliste. Aza mo palanganti sango malam. Évangéliste aza la commando. Oyo ateya kabatu, alongoli mutura mukili, ameme na bunzambe. Tanga ko meme na bunzambe, apesa na maboka pasteur. Siko pasteur nda banda ko lesa ye. Po mutwana aumela na bunzambe. Rôle évangéliste yango wana. Yango na évangéliste saka ba campagne, atambula kabisika na bisika po na koteya. Aza ko na tracteur, ezoko longola ba basalité na nini ko piko là-bas banzete banini pona skoyo moloni ako kata bilanga alona. Toza na ministère mususu babe komo nango apôtre azawana pona ko kende ko fongola betonga ya nzambe et puis enseignera pe makasi apôtre simbaka moboko ya 5 doctrine makasi yebena telemela ka 5 doctrine apôtre. Et puis nous maîtrise puissamment, même un évangéliste. Évangéliste pas ça moto. Parce qu'il faut me régler ça là pour convaincre les bateaux n'est pas encore là. Il y a un des bons apôtres. Apôtre, à qui on place ma pasteur, on place ma ancien, à l'équipe. À fond l'église, à toute organisation l'église, à l'équipe, il faut qu'on ne pas me souffrir. L'apôtre est dans la chef, il y a le pasteur. Bango tu basaka nini moko mais ba tâche keseni monta sa abutura mutu asa la spécialité ya likambo nza batikati na ye donc apôtre musa na ye ko fongola l'église au moins apôtre na pasteur ba kokanité même na etel na bango apôtre sa na makasi ko leka pasteur. OK, alors nakasi na za clair, très clair. Tozana ministère prophétique. Ministère prophétique ça te que otomona lelo oyo na ministère moko no tel nande ko moko na banini tout ça banito non prophète musala na ye kolobela mingi ba révélation ya parole. Donc azoka mingi ba révélation ya parole. Il peut te révéler des choses que tu ne peux pas comprendre dans la parole de Dieu. Donc un prophète c'est un révélateur. Il y a une révélation de la part du Seigneur. Nous n'avons pas utilisé puissamment. Mais le mingi, tout ça, mingi na ba prophète, il y a église. Tout ça, ba prophète, il y a l'élité. Tout ça, ba prophète, il y a église. Pour la péga, pour perfectionner l'église. Ce qu'on t'a dit, qu'on t'a don, on t'a pesi bateau, au moins, à ce moment même temps, ce qui t'a dit, sakola. Et ça, pour nous édifier l'ingomba yankolo. Pour toi, ça perfectionner. Donc, les bateaux, qu'on fait, non? Apporte-le comme apporte à Koloba Bilobela.
yakomona ka bakaleso bana basi ba poche de bambongo na ba poche abatu ba nini par peu pour moi ba za solo to ba porte ba prophète belena mbonga na bisoti pour ba soko ko sa guerre ya STT pour ba soko ko révéler ba konzamboka eska ba ennemi ya Congo ba batamité on les a mutuna ya bo tuna bango nan on les a mutuna pour moi que ba za ba faux. Mais ce qui est zalaki, n'est pas l'examen Élysée, azaki prophète, azeko commande ba binemia ba Yuda, makamutu baso sala. Ya yebakiam. On a la prophète. Azako révéler ngo sikoyo ba peuple. Non, mukonza ba Yuda. Ke banguna bino ba sel plan boye, bino bo sala boye. Mais no ba sala ngo te. Pomana ke bazali ba faux prophète et puis ça ba phénomène mankiona ba mankioniste. Alléluia. Voilà. Donc prophète ya muto aza muto yo azo so ba révélation de la part du Seigneur pour sa parole. Pas zo révéler ngo ba nanzab. Muto asuka eza docteur. Oh. Docteur wanande a passo la Bible. Docteur ça la connaissance à ma combien ko sakanati. A côté à Jean 3:16. Mais le lenga ko expliquer ngo ngano to comprendre ngo te. À côté de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Mais à bimisa bab bilo comme sous na kati oyo ndeko so ndango ko comprendre ngo te. Docteur de la parole. Donc ya za na connaissance approfondie. Ya maloba nzambe oyo nzamba pesi. Vous comprenez? Aki ko zwaka ka verset moko ma développer ngo et salipe ba makamuna ngo et vandi sibino susu ma casse dans le Seigneur. C'est ça rôle la docteur. Na mboka na biso excuse Moussa Nzambe na mona ba docteur ba yoka na te. Ah, bazali. Né bango bazali, mais baza pela mingite. Et puis son tali était le docteur à sa matin ma kasi. Wabele bongi pona batoyo basi ba umelina bunzambe siko ya yesu koyo ayesu suko vandi sabino ko umi sabino su makasi basaka mingi te ba la kami ko za ba prophète pona ba saka bankiona ba le nazo kamo otala prophète msubona ata forme na pamba les hommes quoi ça posséder. Yamoni bazo sakola pona ba leopard, ba sakola makama belé pona ba tete là, pona ba nini, omona bango susu, baza ko se contredire. A sakola leopard boye, nzoka ti leopard botutu ba babi biso babi. Or un prophète a eu au constaté. Alors ainsi dit le Seigneur. Ainsi parle Yahweh. Ako bibana libanda, ainsi dit le Seigneur. Voilà son ministère baron. Merci beaucoup l'homme de Dieu, l'homme paranormal, bah tout vraiment bah sepeli makasi na eloko pour mine ba benga ki pe babino to kopanara ba ministère wana te. To mona ra pasteur biso zo benga boso ba pasteur comme toi prophétiser ba benga pasteur mais au pesi ba déjà au klexi ba sepeli makasi. To ke devement veille à kozinda na fait émission na biso ne to le baga TV Zangonga papa Vincent dernière question na ngai ezali Papa Vincent, pour na to longwa na to longwa mato ina biso pa ya ba faux pasteur ou bien ba faux prophète stratégie ni ba na nzambe ba ko sala stratégie zate sokom tandibele sumasia azam ta prière abonde la ramingi asenga ramingi nzamba peseli ba don spirituel et surtout mingi likambo ya discernement. Discernement des esprits est ça très important. Au moins apôtre Paul, moi comme ça sur un côté ya. Moi si moi azana moluma piton, asakola ka ko sakanate. Il est pena sakola ka blagite. Et puis tant que sakola zol ba makamu ya solo. Parce que le diable aussi prophétise la vérité. Est-ce que vous comprenez? Oyebi avant baye kolibaye ba que Jésus a mwana nzambe. Batozo benga Jésus Christ est rabbi. Mwana nzambe likambi biso na yo ezaki ba demo. Avant même ba Pierre baye ba que Jésus azali Messi oya koya déjà ba demo basi balobaki yango. Basi ba balobaki yango déjà. Yango monaki Jésus tango atuni Pierre a ebisi ke ozali Masia oya koya mobikisa mokili so abike eza mai pena makila pe musulmutelekio blocoté. C'est le suite de mon père. Somme dans ça moli nzambe a discerner ba vrai na ba faux facilement. Donc Pierre tant azoleka non tant Paul azoleka na prophète soit na sakola ka mikolo nyonso.
soki amoni Pierre amoni Paul azoba kebona na mutoyo azoba makambo ya solo ya za mosali ya nzambe abomoi ba soki ezaki ngai na yo lelo totima peke polete oyoki ndenge profite azota mutemone pona nga ngaza mosali ya nzambe solo mais bible lobi ke Paul azokisamaki na motema na epasaki fatigué na ba faux prophétie wana atelemeli mwasi wana pe mwasi na kwena mabele molimo apito bimi kati na yi bato bakamwi mutaosakelela pona ye makambo bien azosakola makambo bien osomona eza grave le bato babake mosakoli sakola pona ngai oyebi na quel état d'esprit azosakola te c'est ça le problème soki pona bisakoli ne biso tuto bonga po mundu soso bisakola malamu po mona kezalaka ya faux mingi ekokisamaka te papa Vincent excuse vraiment mosala la nzambe eloko moko mpe na meme nga moni lavandi awa etikanga makasi est-ce que prophétie bapreparaka yango bien bimamba moko boye mpo mosusu nakobimelo puiske mosala nzambe prophétie mpo nanga omona moto yango andi mbala moko koprophétise sikoyo ezalaka nini wana ezalaka à improviser la prophétie prophétie bapreparaka yango te eyaka automatiquement oyo meme ata bikama mosu nzambe asalaka na bomoi na biso moto toyeba yango te otei komonika boye mutu babiki mutu basali boye mutu moko aza spécialiste akobikisa bato mpe akoprophétise aza te bo babengaka bato boya bokomona vous voyez voir la miracle esala boye baza basataniste yo soma yesu ase kutu mokolo mosala sa abenga bato bongo pierre sa abenga bato bongo notre aîné oyo asali mosala monene koleka na eloba nzambe paul abenga bato bongo so moni tozoba boya église eza kaka moko oyanga pasteur Vincent boye ebele bakoka bakotambola yo yebi nde ningi bakoka bakotambola mpo nzambe asaka ndenge alingi oyo mpe koteya boye mutu moko mpe abiki ne te nayebi pasteur moko asala campagne quelque part ake kosala campagne wana boye bato baye ebele nzambe epesi yabi lelo koteya te molimo santo ememi yebi sekaka kaka sekaka no kaka Tchola Satan, c'est quoi kaka? Amatika na podium, abandi Jésus Seigneur, ha 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 ha. Jésus Seigneur, ho 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 ho. Jésus Dieu, ha ha ha. Batwazo kweya mili mabezo bima, ba nini, ba miracle salami. Batwabi pasera za somo. Siko yemo ko tamani biloko salami. Bon moto sko eliye. Amoni ke na za danger. Ai so tabi bon mon na tei, batabi tei. Bomo nini oseka pamba mais bomo ni ba miracle lobi boye bele na koseka su koleka boye bele na koseka su makasi lobi ko su somo lobi bato ba ye bele pasara bani koseka atanzinza ningana kite osomona donc nzambe aza souverain asala ka makambo oya lingi omoni Pierre bazako leka kokena ndako nzambe bazo tambo kakatani moko liboso ndako nzambe chaque jour mais que na jour moko nzambe akotraki Pierre po mokakatani wana telema na mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 3 so ba verset 1 au moins Paul Pierre so ba que je n'ai ni or ni argent c'est que je te le donne ozomona même to ozote mwana mikolo nyonso tout mais ça mukolo wana nzambe asalaki akutana na ba Pierre bazaki inspiré pour abikisa yi c'est ça le problème. Merci beaucoup l'homme de Dieu pasteur Vincent Makela, l'homme paranormal, les révérends, nzambe vraiment ya ba santu apambola yo parce que ba révélation ozo bimisa oyo mabomba mi ozo bimisa oyo eza mingi te nga na journaliste mona ya mbape ba sala nzambe mususu na kiti bakutana na bango mais na ba okota na profondeur ya makambo oyo baza vraiment mingi te nzambe apambola papa Vincent po comment ba niveau na ba dimension na yo secret na ezani non ngala na botama na ba papa ba bagi parole puis ba banga kanzambe ba papa na nga batiko sala ba makambo ba sala nzambe sala lote na sape na mwana batata solo mwana tanga ba comme no zate pour tanga bango pe mingi oui donc ngana zaki une école à formation à Saint-Esprit yango na zande na za oyo alors so bato bataki na mukanda ya mibali na lobaki eza na 2 Timothée 4:5 ba mona toli Paul azo pesa mwana Timothée azoba asimba oyo azwi atikala azala suivi na parole oyo enseignaki ye et puis atikala na sainte doctrine et puis asala très bien l'œuvre ya évangéliste parce que Timothée est pasteur ta évangéliste asala bien œuvre ya évangéliste oyo abengama mpona yango je dis bien eza na Timothée 4:5 amen ponga na zala miso penza
passe ezomona soupe na malamu mingi te bakotanga yango bakomona yango napisaki chapitre ya liboso ya verset ezalaki na Ephésiens chapitre 4 verset 10 à 14 batanga yango bapesi différents ministères vocation oyo nzambe atikati na bato mpona koperfectionner bana nzambe eza teke mpona kobima na libanda ya nzambe boloba makambo mokili non nous sommes appelés que pour prêcher Jésus que pour parler du Seigneur Jésus-Christ mpona lobi na mokanda ya bakorinthien lobi eyaki ngai kati na bino ndenge koyoka masolo mosusu te mpe likambo mosusu te bobele Jésus-Christ oyo azalaki crucifié mpe asekwaki mokolo na misato voilà oyo nzambe abengi biso tosakolaka mpona bato eza yango wana mais malheureusement makambo oyo bato basaka nini balingaka yango te basepelaka na yango te soki ozoloba ndenge ozoloba boye batokola ndo mingi te bakotala mingi te tout ça il faut kota na bapolémique okotala makambo ezanga ntina mpo bato batala yo mais bazobosana ke na yo moto ozosala bongo na bato bango bato ozolanda yo bino tu bozofokola nzela ya lifelo voilà. Merci beaucoup papa Vincent Makela. Tu commis vraiment presque dans ce cas émission na biso vraiment nzamba pambolo papa Vincent Makela une minute kaka eloko to roleka yango te toli bona basala nzamba babungi nzela bazonga na nzela toli mo muki take patriarche européen bandeko na oyo bebi ke babenga bazana kati ya solo mais bazwanda lo yenge ya batu batika bazonga na nzela ba se repentir bebi ke talesko ko yaki na mokanda apocalypse pe zongela bolingo na liboso oyo babengama te balongwa na sacerdoce ya nkolo balongwa bazonga na makambo nzambe abengela bango donc bo baza ba faux mo babengama okweyaki telema lisusu popola mabele zongela nzambe na yo tambola alima et je crois que le kumu ekozonga epa ya nkolo masia voilà tona kopesa zango wana. Merci beaucoup toli oyo bandeko mpona bana nzambe boza na discernement makasi botangaka bible pe botanga mokana pesi bino Ephésiens chapitre 4 verset 10 à 13 na 2 Timothée 4 verset 5 botanga yango soko moni kaka mosali ya nzambe abali kolobela bafali abali kolobela ba Sankara abali kolobela ba Wera abali kolobela ba Jibe bafeli wazekwa baza bandeko na biso baza ba satana te mais bango baza na musala babo bazo sala baza na ba porte parole na bango baza na ba chroniqueur musical to tikela ba musala wana biso tozali po na Yesu to parler na Yesu so moni kam ta bimi akotela makambo wana déclassé. Alléluia. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu la pesi bandeko nyo surtout ya CLV TV balandaka CLV TV na pesi bino mote boyo katoli ya papa Vincent pe bandeko oyo bazana dans les faux boyo ka bo changer papa Vincent vraiment eza pona sukate mais mot de la fin pona émission oyo pe quelques salutations na bandeko oyo au cadre ya musika eza kitoko mingi émission oyo long valable pona codifier bana nzambe biso tozo sala ngote ke poto tala masoki ndenge nini mais to tala ngo ata moi 10 personnes so basala batali na kata 10 ans nzambe obisa tami bale po to so ka bapele to so ka bapele bato biso to tala makateke ba 400 000 vies 600 000 vies mais tam so moi 500 vies moi 1000 vies mais na kata bato wana ba eli baza na kati babenga pe biso to kan kola kumisama na zwi mayeli donc nzamba pambola bango bato bolanda biso nzamba sana bango soko sana posa ko benga obenga to koleka na ko édifier yo pona ko sukisa na presque ba dédicace et pas bala na ngai na bande pa ya papa Edi na France évangéliste Edi moi si na ye pa mama Nancy na ke pa ya Tunsunda Tendresse Balbine Mondele boss wasa na France na ke pa ya mwana na ngai Esther mabengi le diamant noir leki na yote oui na Angleterre nzamba le kana pambola ye na ke pa Jonathan Mandila nzamba pambola ye mwana nga Cynthia nzamba pambola ye bango soza na poto na ke pa ya Mimito Maduda na mbali na ye frère Yav nzamba pambola bango na ke pa ya papa Jean-Jacques na mama Pauline nzamba pambola bango na bosete sœur na biso to benika mikolo yo sœur Dolcine
Ah, ok. Nzambe aleka na kopambola ye, so na prononcer comme no mabeli mbisa, so na massacrer comme na yo. Baza ebele ya nzes expérience na France na moi sine mama Brigitte Nzamba pambola yo, na pamboli bana na nganyo surtout Val de Bereka, basa Nzamba Val de Bereka, na pamboli yo moko long valable na José Luanda zaki malade mais Nzamba c'est grâce à eux quand même moi nzoto makasi, sans oublier na suksi na Wangai oyo alal saka motema ala saka mutuna motema na mote na tono na ngai Makbe mama pasteur Bénédicte Chipato kama na Nzambe la servant de l'Éternel Nzamba pambola ye et puis na chauffeur na nga fibo babenga ke sunani frère fils fibo Nzamba pambola ye pe mama Bokilo Marcelo Nzamba pa alinga en politique mingi Nzamba le kono pambola ye to komi na soka sona bosani kombo na yo limbisa penza limbisa vraiment na bosani igete simao na Hollande Nzamba pambola ye mwana nanga ya docteur Joe Boboli Banda Nzamba pambola ye basaula na France Nzamba pambola ye et sans oublier asuka Sylvie Kigalu na États-Unis Nzamba pambola ye na lingi yo mingi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Wanezalaki, les révérends pasteur Vincent Makela, l'homme paranormal, patriarche, Tara Mutabimisa bana ya basali ya Nzambe belé. Po muto na ba connaissance ya likolo abimisa wa foza la muto umeli na bonzambe oboti mingi. Ye vraiment umeli makasi. Papa Vincent pe na pesio, merci beaucoup. Merci. Nengo disposa ki tana yo poto sala émission pour na ko édifier bana na Nzambe. Alléluia. Merci to komi na suka na pesi na sima ya caméra na moni Joshua Liwanda yento ala ndabiso émission a filmer émission oyo. Na pesi merci Jonathan Manzila na pesi yo merci Nzamba pambola yo bande konyo surtout balinga Ciel Vert TV. Bon partager ba émission pe soki o s'abonner te na Ciel Vert TV, c'est le moment yango oyo. Ko s'abonner ba chaîne ya pamba pamba te. S'abonner na chaîne oyo ezo édifier bana na Nzambe. Au s'abonner et ça bien pour nous toujours qu'on partager évangile de papa Vincent lobby qu'on partager évangile ya Nzambe la pesi merci na église vaille de béka comité vaille de béka mobimba ou kamaroté à patriarche pasteur Vincent Makela Nzambe vraiment akomisama bientôt là tout le monde a consécration ya basa il Nzambe quand il y a vaille de béka bozala pe borolanda yango en direct na Ciel Vert TV Nzambe ya lola pambola bino sans oublier famille Makela mobimba na bandeko baza na poto papa Fekda Makela bandeko nyonso baza Makela nyonso surtout na pesi bino merci bozala toujours na se ya makolo ya sali ya Nzambe na sa makolo ya muse ya Nzambe pasteur Vincent Makela nto kaka ye o Nzambe onenga osola na Nzambe merci beaucoup sans oublier la reine mère maman Mokondi gentil à Chimaki pe Germaine Mafuta na France Nzambe apambola bino to komi presque na suka ciao Alléluia. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balingami na ye. Ciel ouvert